Fidèles amis téléspectateurs, chers internautes de 3W Congo Vibration, bienvenue dans votre émission à la découverte, toujours à la pointe avec la diva qui est toujours là pour vous. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Didier Lacoste qui est là à côté de moi. Mais avant de parler de mon invité, Didier Lacoste qui est là devant moi, j'aimerais d'abord présenter toutes mes condoléances les plus. Toutes mes condoléances à la famille de Sœur Marie Missambo, la sœur qu'on vient de perdre, toute la famille congolaise, la communauté congolaise. Tout vraiment la deuil qui est toujours là, vraiment Sœur Nabiso Marie Missambo. Je présente toutes mes condoléances à sa famille. Et je suis avec mon invité Didier Lacoste qui est aussi là, l'artiste qui va aussi parler de son album, de son single. Non pas single, mais de son générique qui est déjà sur le marché. On va aussi parler de ça et pourquoi pas aussi de son groupe qui est à Kinshasa. Bonsoir Didier Lacoste. Bonsoir Vanessa la diva. Moi c'est Kitoko. C'est la classe avec toi. Bonsoir ma soeur. Merci beaucoup. Bonne santé. Comme tu me vois, partout mon entier. Donc très à l'aise. Mais avant de parler d'abord de votre album, j'aimerais d'abord parler de notre sœur Marie Missambo qui était aussi l'artiste comme vous. Et surtout que la sœur Marie Missambo ne faisait pas vraiment la part des choses, abonné vraiment qu'au Kaboulaté, abonné qu'au Milaté, il ne faisait pas vraiment la part des choses, il mélangeait tout le monde, même si c'est de musiciens profonds et de musiciens chrétiens, il mélangeait tout le monde, abonné qu'au Zouabino Sotunde Moko. Et tant on voit qu'une nouvelle naïe, et ça là qui ont des. Donc pour moi je peux dire que c'est une sœur on habitait en face à Salongo avec elle. Donc c'est une sœur que j'apprécie beaucoup. Malheureusement sa belle voix est partie. Donc c'est une perte pour les Congolais, sans vous flatter. Et puis sans vous mentir. Donc c'est une perte pour nous. Puisque j'ai déjà travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec elle. Donc c'est une grande chanteuse. Je te dis une grande. À l'espoir des mamans Bilia, des mamans Tchala, des mamans, comment s'appelait la mère là, Betty Masikini, Pongolov. Elle maintenant elle était à la musique chrétienne. Je te dis, elle savait chanter, elle connaissait comment on peut chanter, elle connaissait ça. Ouais, je peux chanter une petite chanson, donc pour faire plaisir à tout le monde. Seigneur, toi tu connais mon âme, dans mon Dieu. Ah, mais malheureusement, tout perdre. Beaucoup de maisons n'ont pas en Zambie. Il y a un monde qui a été là, c'est là, il y a un Kinkester, Nzembo. Il y a un na Niakese, na single le 13 février. Il y a un il y a un peu papa na biso lokola papa taboulay et ma peine na Niakese kaka. Donc ba ça la biso plaisir to ko banda ko bossa na bango te. Donc Marie Missambo pe na ko bossa na ote. En parlant de Niakese, obi que non c'est la Kinkese Nzembo. Gina efonge. Vegina beti bilo mo donc. Te ba na biso na baby boulot. Ngalo basiko par rapport à ndenge lobi que non yembeli vie Kinkese Nzembo na vie taboula ya rapport baza son invité au sela bango Nzembo bien pour ba marquer le mot pas na. Merci ma sœur ndo mo lobi ba marquer le mot pas na ngai. Ba salanga ba plaisir biso za bana na bango kutu. Mais to okuta bilo mo bango ba sala to si temps na ko fana bango mingite na ko digérer ngote. Il fallait qu'on ait immortalisé Bango de façon quoi. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on va plus parler de votre album. C'est l'album ou c'est single? Donc, Maxi, ils en a au moins 6. Il y a 4, mais tellement. Moutambongo, Mouya Makasi. Boss ventrier. Ayoka Kina, non, à Coste. Na yebi biloko salaka mais moto na moni na kisasa na lingi eloko moko kota na nzembo kitoko eza boss ventrier de Lukapa. Donc oui a déjà je crois dimanche au kuna ba otalango na kin. Et puis baroyo ga gêné qui est ventrier de Lukapa.
Disait la Coste Big non moto sans na Kinshasa moto sans na Kinshasa ba te belé pe ba bimsi pe ba album e belé to mon we ranson na bimsi album en dehors ya we ranson to me pe ba bimsi belé ba capuchino ba leboga ba bimsi ba ze belé o ba bimsi album na tanga ba kombo na bon so ezate yo po che pe sumutu na kati ba fabrigas pe ba se po ba bi mikolo e pe amuta simbi penza ah ya bongo te ya gaya donc ba bi mikolo fabrigas pe amuta simbi masolo yo po bisa sunye kese o bangi atate Mosso de ma belle, ma soeur. Pour le but vérité. Grand Nando. Et le petit nanga rata gilenzong. Ngala naza grand Nando. Donc grand Nando meliba bangonyo surtout we ranson fabriga. Est-ce que vous avez bande ko na kisasa siko? Bande ko partout. Ko benga bango to chame libre. Peuple yoka botu na wana nazo sa 16 na kisasa na bona no na beta ko lega Didier Lacoste eza solo belo kuta wotu na bango na kanti kutu wotu na nga ba vi na ngai ba ko felo minde nga ba beta kotité izo ko cha ba to mike bon felo mida bimisa ki avant yo abimisa déjà banda kala to bisto parce que pa obo bimisa na bango banzela moko na binga na za grangolo na meli bango tout na papa format yo bon vi na nga de la forêt yebi on est sikoyo question boulot et puis tactique à terrain. Étant que grand frère, bon, parler, mais boulot, tactique à terrain, que grand frère a sauté. De la mêlée, de la niveau, donc, on a petit, on a l'obé, sur côté qui n'a mis peine, on a l'ika, on a bi, l'ikimbi. Okundi na vie na opé ou ranson, on dit pas que non, okundi pensa vie ou ranson. Ça vient na ngai, ayebi. Boulot, ça boulot, mais Mikolo, ça ndé Didier Lacoste, c'est l'ikimbi. Tangelanga batuno to beti benga bango na kisasa baloba na interview bazala clair mitema na bonne constater likimbi ekoksa 1 mois le 21 janvier tuna bango dans nezo binisa na ba boîte dans nezo binisa banani bazana moto na banani bakosi Didier Lacoste obimisa ko opona ko bimisa likingi na ba moment na po be ke no vie no we ranson azo bimisa olobi ke okunzi na lobi na boulot likimbi elie bango tout na vie na ngai elie bango tout ba bimisi baza combien totang banani ba bimisi c'est le ayebi nani so bimisi dona ba c'est le pe bango nyoso yo nazo mono na bi chat téléphone na yo iPad mon mambozo le baby que oluka problème baby que c'est le hôtel là ouais ranson hôtel là yo hein boulot nanga ils un mystère nga za feu ouais ranson na yebinga le feu sur le feu ça vient nanga mais yebi que petu na moto ya niveau donc moto ya niveau ayebi ça vient nanga benga kin te no benga sima pour nous bien confirmation il y a Gaillard, tu as en prémission, mais il y a enregistré pour photo sur cette thème. Il n'y a pas été fait comme Matina Souka. Coco, tu l'as monté. Viens voir à Boraki. Viens chez Boraki. Non, viens à ce côté. Allez, il y a déjà 1 mois avant. Il y a tout promet. Il n'y a pas quand il Pékin. Est-ce que tu n'as vu côté? Mais il y a un monde qui m'a force. Tu ne sais pas que moi je le fais. Peut-être toujours ça l'assemblée. Yo bina c'est que bien te. Yo bina bonio mate maman. Olmo tcha teme na moto obi olmo sa teme na nini. Na moni peut-être toujours ça l'assemblée. Obeti soit bonio ma webi ke bonio mon pe na lobelo on pe sima et surtout que vraiment que non na bombi pe ma solo bonio ma na lobelo on ming sima. Didier Lacoste nzembo likindi hein titre on peut mais que likindi bi ke na ko to benga ngote zana non niveau bazo bina ngo ser na ngai na ebité ndingo beteli yango likindi no ngela kisana oni on est là dans et pesa ka posa ko bina ko tikate bana Congo bayoki posa ko mata ko kitate mata nini ko na nyonso ko mata punda oko mata nyonso donc ozo mata zo kitate bi mbolu ki na biso bi ngana o comprendre te o na ka sipe ya likindi o hein moi
elo mo boaki wana o ba papa ba bonbon ba mama ba shingo me baba basi bazoka lo banina ata yo mo penza non ma soeur faut trop la vérité basi bazoka bakolela bango ba chicle biso na kini bazoka elo mo za makasi bo za shingo mo makasi bo to benga ngo bazoka éviter ce que ça la kaka on appelait ça comme ça donc et puis mibali ba bonbon mona beau garçon balinga basala mbebo rose et puis ka système vrai jo ole noka bonbon ba bengo bonbon kojak ole bonbon kojak et ça la bien aspect kitoko rose na mbebo c'est ça ngani sino ke ba ko ramsi ya gaya ka epsinga ko non la divorce bi ke non nzembo diji la costa becho bi ka beti libanda tango ki ko basi bazoka mibali ba bonbon Didier Lacoste il a le fait alors ba na bango que celui qui a peur n'a pas le courage mais moi j'ai le courage Didier Lacoste a le courage ba boki 9 albums na boka générique moko emeli yango nyonso Likimi meli yango nyonso donc c'est grand gando petit nanga zo benga grand gando DJ Mela benga nga na libulu abi vie na ngai na mona makambo mais on nazo mona nazo kamonga binini abi vie batutu baza freiner na ti batutu stop zala wana mutaninga te na batu bazali moka zala wana kuninga te na stopper bango tout ting ting na télécommander. Mais micro système beaucoup non micro soro obi que non po bim sal bon il faut boire non générique ni po omi la moussa to ba ba que non ozali po et comme musicien nyonso to comme ndimo c'est na ngai venir ka longo témoin ngana beta vimba omonika vimba 2 mois après ngana misa c'est bien kini mobimba mokili mobimba c'est bien neti na lobika vient nga boaki batutu ba boaki po j'ai beaucoup de respect avec les filles de la forêt. Pour on a vu un chaboual. Ma go boy. Na boy nga so na boy we na mi bomit. Yo ka ninga na go boy ya père nanga. Jamais de la vie. Le banda vient mon pa on ndenga ba aloba ki nonga ngata former mwana e abosanaka a bomba ta former moko. Même si a format yo bika bomba pe mususu mais yo lolo bika non nga na lobi ke wana za vie na ngai. Ayebi ke petit na za na force. Mais jamais na ronier wana so lobi bongo bino bosani na lobi ne côté boulot na li po ya za musique au mona ya ozonga susu mona po asel mo lo mo susu banga ga mais phénomène te ata phénomène asala trop faut qu'on dima mutu au moins bino za so petit mo ga musique le lo sikoyo bobo sali biso bambiaka o to bini sabino non ezala bongo te mais bocheka sina ba petit na binongo te est-ce mona ni banga boki ma plus na marché Didier Lacoste en parlant et c'est là clair que c'est s'il te plaît OK même si le camoura tala la beauté na yo déjà ça la ba to bien parler faut le la vérité ko banga te ba banga ba ki ma plus na marché ça veut dire non so il est là ba petit à sikaneti ba yeneti lelo Fabregas aza leki na bino lelo nabi msana savana nabi misi comme enani tena oluka mukasi mutu mususu po eza pe na ba musicien pe bon ba musicien neti lelo mwana yo moko ba chouchou pe lelo ba komi be ko beta pe musique ba se retrouver nan chouchou maman il y a des musiques ya yo na chérie na yo na musique neti ngala ke na ngali bulute ngala ke na acheter matin ngala ke na fiesta pas masala nga Moïse na koti mukie na le club pas Richard et puis na ngo chaque jour te na obi il y a des musiques forcées o yo mona ndeko na chérie na yo o sala musique o yembi o tina chambre yo mais il y a des musiques au peuple à se pelaka nango ngala fanda ngande peuple ndi mtalesa nga lati sakanga nga za musicien peuple. Mais le nom big non chouchou mi donc dans big non musique ya reforce c'est n'est pas tant plus combo ya chouchou mi yaki asa mona utake pa nao tant yo zo ki ese ke on dit déjà musala on dit déjà travaux na e ozotu na nga makambu parce que big on se retrouver pe bien ma sœur asa les groupes na ye amo kende pe ba Angola si nga vraiment na ebite oyo tu na nga ou bien oyo tu na nga bato asa mwana
Le so betali solo comme ça yo papa na inde pe le betali solo ngia mawe ranson. C'est au BBC. BBC mabe. To bande mission bien. Elle a le betina vita. OK betana ma. OK c'est ma belé on est. 5e division. Ah c'est. Pour la Nico. Ah na été BBC mission ma casse. Nemi que te lobela on ponga la zara toujours na yo depuis ton en plus dit solo et album ni kese et ozo beta lopé na kin ngamo pe na confirmant que non et kangi vraiment ma solo vraiment na kin ni kese ils ont combien de titres ebima quand pour de monica que non ils ont obim sinon single non ils ont na sous avant goût to mususu ezali susu ebima album obima album single zo bima ka pour ça la batu tant de kese ezali mo ba chef compagnie nanzi mbulukula ndene biso ya mambo masi eza déjà na téléchargement basomba baloko nanga tout babonyoma baseke bien ezala na téléchargement depuis ça fait 4 ans bosomba biloko DJ Lacoste na téléchargement beaucoup na iTunes na Amazon na Deezer soki Deezer soki nini wana comment ngosu nini mususu na zimbalam elege belé mamangambo wana boskizenga malgré tout j'ai beaucoup étudié mais ba comme musu na bosana bokota bosomba ba plan boyo ka ba plan banzimbo se koti boko banzimbo lokola ba papi kapai Rachel Maninga il fait partie de l'album ya Niekese voilà Niekese ça maxi single album ezo ya corde coup singa na kingo pona bisa ki bango donc Niekese ça juste maxi single ko o CP ça ba fan papa na bengi papa Niekese ça ndengona formule pona ko benga pena donc ko fan ça bango na temps tant parce que ba fan na kiti ayina zuna bango na corde coup si conscience ne na bonana donc on attaquer terrain na niveau à part on a un album international on a ça na misela na Pitchens Kambilo c'est que combien d'albums on a préparé mère na émission on a 3 albums donc chaque année on a 3 plans olinga milimu ça tozalaka toujours sur le terrain ba bunga na émission na ko inonder terrain na niveau moko excusez ngande na lobby de planning à coaching ngam na lobaka chaque année na ndocha album na moni bato ko chacha ngape na bi chaque année na ndocha de total ba ba travaillera na ba ba kosa biso donc ndocha no mingi te de ka rapport boyo ke parce que ba mingi ba ninga to mo na mo boyo mo au moins ba tient sous 26 chansons nga siko na lobby ke album les en a 10 single les en a 6 c'est déjà 6 7 chansons c'est bon travail politique à moto il travail na c'est ça. Toi c'est l'antican massi single. Donc là je suis en train de faire des clips. Donc il y a un single c'est Silagi. Na bandi siko ba clip album. Les deux clips single dans le studio. Boyo ka générique ya Yemoko vrai millionnaire. Comment son abi ponga massa ba ministre. Ngaza pecho be minako. On a générique mususu ya susu na émission boyo ka générique ya boss de boss ventrier de Lukapa ba diamant tout na maboko na ye bana Luanda ba yebi petite sœur nga sido yebi donc mutakanga omoni ndenge fe nga didi kino na alaki tanga kanga frontière on a tout vina nga na pese mbote poti le la kata na kate ventrier sur comme mutakanga Lukapa tous les diamantifères sur teki diamant on a té oza pamba donc vraiment bino tout bosomba Niekese na ebisi bino na linga bino trop musique est un monde entier nga fanatique na nga nyoso ayebi ke soka sombisele na nga a se retrouver na ba conseil na bandimbo bien ba belle fille image ndé bolela na leli DJ Lacoste na générique ocho bois Niekese na constaté que non yo mo au bois qui please que ba musicien na yo manque ya ba tala il les arabien te robinga na ya na poto na tiki bina bana na chaque jour na sala ka bolo na longwe na liboso et pas ouvrir ba benga ngai na Elliot na oto longwe na volonté na mo te na tika ku du succès ki buisa Elliot a longwe nga se Elliot nga penda ki buisa ne vocal na denda ko funa baksa toujours denda o katinga souffle bo pena plein succès bo wera yo ki ça je te dis vrai pour na répondre aux places tout une question
na ye na tie vie na nga yolo poa vie na nga changer lenga tata mobiti amo lokola nga na botola okasi service na ba réalité mo ba petio baza vitesse trop na ye na salle orchestre nga bi bon peuple bolanda ngai nga be nazonga maison mère pour na respect pour la finga wera te et puis na sala vocal mo nalingaki na mitimola libulu malgré bafuka misaki o mère o mikiti sai tout wana c'est la vie ma sœur talaka ba pasinga mona mobali nazomona ato ozwi ngo mifuka misama mabe mais nga na yebi keza boulot à vie nazoluka vie pour bala nga lelo parce que tout vana no au monde bala ba ministre Congo nde bana nga balali wala so affecté bazanga lipate bana ba ministre et puis bazana Europe. Je me suis battu en tant qu'un homme dans le mouvement sans sponsor. Namoko ser na ngai. C'est angoyo. Namoko. Balongolanga na 2006 na mis album na 2008, 2007. Na sali biso 2007 na sali mouvement. Na zu batu. Na komisi batu ser. Bazona climatiseur te na tieli bino climatiseur. Okomi mutu. Mais Ouanganinga, soit ma place. Non, mi bois qu'elle a dit. Soyo bien plus mi mambo ya Ouangana. Tellement pote katani. Parce que comme ça veut dire que l'adversaire n'a pas. Alors mieux mon famille ba ko sa ila musana o ser na ngai. So compter na mutu. Alors bimsa ozoba. C'est ça que moi j'ai fait. Na iboa ki na kanda. Je vais vous dire que moi bois quel bon mot. Au bois qui peut m'admettre félicitations, au bois qui est vraiment bien mais non non plus artiste complet. Au monde va petit bazo wanga biso. Ba finga massa nga faire kalaté. Ba finga mabe. Mais ngana oki que non il y a lobby que non yonim to wanga ne wa personne to tanga faut na tanga pa kombo pa ye ba to parler bless créateur to beta mimili so na e kasi non to ye ba public lukaye ba to lo ba nan na Barcelone ozo ketanga mabwilo mama na moni oyebi ko se placer te ah ser na ngai timbati mais azamo na oteke pano faut to tanga kombo na mais to na Paris to so langana yo masula no kala blouson na ngana lati na moni ozo ba valeur na ngate peut-être na za mutu teke na laksaka na ina ilo moto nga pena koma sapé omoni ya kolote on bangi na yo te to sono na boy ko laksa te tika mambona rams tika mambona na sapé te tozo solanga na yo na sala succès kala na sala vie kala na zo lingana stabiliser carrière nanga donc na problème mutu te na osala musala nanga pona sepelisa peuple. Je suis le seul petit on a reconnaître la fin de la forêt n'a pas su à mon pour na biso. Biso va me reconnaître biso te mais peuple pour comprendre en côté bozo linga oseka biso mais vous faites des erreurs ngana ko wanga na kofite na ko wanga na jibete na kofinga papa wemba pona nini ba ko sala ngai na bandela na bango ponga pe na yebana so babi papa wemba la costa yemba lokola papa wemba soki na yembi lokola papa wemba baba azaf boka moko na papa wemba c'est une référence pour moi mais chez nous c'est le contraire vous encouragez les mâles ma sœur. Naza ko encourager les non ngana solo la ki na bless créateur na solo ina epana ndenga kati mama bwiluté ngana za Barcelone naza patron so ye pa na ngai to solo la masolo normal c'est ngana solo tant que papa na mwana yi na tuneki oyo basala ke pa na biso ba komisi biso binemi na bango popoto eza lisusu te boyo kokuta ngai na musala nga na pesi yo mwa vie ozalaki ya kokonda olo reconnaître nga okepa moninga na nga ofingi nga et bon jour okofinga moninga wana il y a un petit qui était parti chez notre vieux. Tu vois comment est-ce qu'il est maintenant? Il avait incité mon ami to salaka bongo te to tindaka bana na ba finga te. Succès c'est pas ça, succès c'est le travail mon ami. Soko sali musala na yo osali be fort na yo obimi olobi na bato na télévision boy bato ba osomba kokanisa te ke soki yo olakisi babomengo na yo olakisi puisque biso toza bomengo banda kala to comprendre déjà vie tokomi oloba ke ba famille kokoto mpe nsoki
keba bebo tokomi kotimbela nakobanda kolobaka te nalakisaka bilamba nalakisaka mbongo nalakisaka vie bato bakoyina ngai soki nabendi mo 50 000 na ngai pa de lokapa nafandi calme naye te soso comprendre nga se ti Guinée bato bengama kati oyo abela yebi président de la république tabenga apart wana nazaka peti obembi nako eloko nalobaka nazosala école eza na monga fula moto apesanga ndako wana virami ya misi école ya 100 classes nakotika lisolo ndenge natikaka virgule na baidéologie ya maloba te nayesi école na nga avant décembre osila nakobenga bato nyonso tosala mosala ya mayele ya bomoto rams tosalisa mpe bato nayebi te sozo comprendre ntango yo oya école na nga na décembre omoni nga lokola vie isipa ocomprendre niveau mbongo ezokota na bana chik mpo minerval eza 50-50 calcule 3 trimestres so bana baza 100 na kati ya chik donc fa 100 timba donc toza idéologie moko te ser donc ngai nazoluka vie mpo bana na nga bazala bien et puis peuple nalakisaka bango te nazosala mpo peuple esepela na nga na baacte na nga jour nakokóma na mbongo nakosala mpe fondation lokola bavie na nga de la forêt nakabaka me yangai kozala na caméra te mpo nzambe asalisa nga abenisa nga makasi ata caméra te olobi yango me donc nalingaka nzambe fort merci le fait c'est le fait vraiment mais mikolo toyebi ke non ozwi oza na animateur mo boye aussi mpe na epa motu neti so na bino ntanga kombo ekoma soko totangisi kombo ya bato donc nalingaka koloba makambo akomba bato te mpo mikolo na kini bakoma kofunda bato yango na justice desere mie soki tosololi kaka na code tosololi solo peuple ye moko aodisire tolobi na nani mwana na lukelo mpe problème te mpo ape mwana bato auti mpe pa bato nalobi bayaka ndenge wana ndenge mpe bakofinga peti na ngai wana ndenge mpe bakofinga ngai yango mona frene mpe malo abwaki nano te sinon na bande de touche natindi okende kofinga lider no te ngai bon natindi na bande de touche ngai mona mibwaki nano nesi ezela nano olongwe kuna mpo nani soki kuna boliaka matembele ape toliaka matembele kokanta teke jour nyonso ezaka soso nayebisi peti na ngai wana via bivie petit mpe aza na bacomportement moko me ezala ni kaka po ye petit na ngai ata mpe grand animateur kutu na kobwakisa ye na nini na ngai nazobwaka na international brigade grand animateur aniama baka ye na Bill Clinton po sele oyo wana dia makila na ngai mais oyo bana papa moko sele oyo na Bill so bazobwaka danger siko na kokotisa brigade nakotisi lobeso omoni nazoloba projet eyebani déjà bla donc nalobi yango déjà jine sana napesi yo mbote na Kenya tosala yango da 2 semaines tosi tosali déjà makambo tu peti na nga abeti deja drum na kine roga déjà abeti solo roga donc grand projet okoti peti na braza baroga mosusu bakoti bama solo kolo nzela ti nga so na bule ofuye pa ma sœur nalinga bulo esika esimba esika esimba te mpo nga esimba nazanga mbongo atike te ser na ngai omoni biso nde tozala folo bavérité musike ya pasi ma sœur so omoni biso tozosala effort mpo tosepelisa peuple mpo tolingaka bulo ndesi natika na ngai mpo blage te banda tobeta na mikili te soki otali meme bavie na ngai mosusu na kino oregrete wana biso vérité otali pene bamasa mosusu tozali na bonchilinga so mbo otali pene yango bakombata baeskise biso tozongela bulo s'il te plaît oto pene ezalaki soki obeti obika mboko elesaka te osanti mpendaki non bapeti bazongi na bakar mais baosomba bakar ndeni domambo tu tozomona batrouble oyo to eza na kati ya kini mpona baorchestre eza base ya mambo surtout France soki kaka bapeti bayaki awa nde lere oyo balinga baloba fraise soki baye te baobulele yo eskiseka na simbo ser babavia na kokufa jour nini ko ndoki batika na mouvement bakalikilaka biso viana mpena kepo tafanini 2 mois olanga mpe mpena na fani naokalikile bango petit mpe bakepo eza pasi nga mpe ntango nayaki nakembaki mpozela nano 2 mois nasali nano bolo etanke nayebi mpeke bana bato ntango nazomema produit ntango baomona yo omoi nde baosepela mais ntango yo oza wana baokalikile yo
Didier Lacrosse c'est na poto il semble ce mouvement ils ont fonctionné ni ba répétition bo répétera na victoire na casino malgré paya Jackie Paté c'est peu bende pembe mais yo ko ça va na poto trop ngala répétera na victoire j'ai un contrat de 10 ans il y a Jackie par moi répéter pe on aura pembe il y a Jackie par moi répéter quand na casino na casino bon babi Didier Lacrosse sont mo répéter be mo ba cri mo ba mbwakela ndem suko banga mardi na jeudi na vis-à-vis na contrat nanga mutabeta akuna tende na za na futa contrat nanga ya 10 ans na futa mbongo nanga mardi na jeudi eza lopango masala nga mutalo abo bino sanda ke de marque mais jeudi nga la kanga rapport nanga ba futi ticket voilà mon kilimo maman nanti na ça déjà plus de 5 ans donc 4 ans 5 ans na contrat nanga na masala nga eza écrit so muto sali jour nanga wana et puis au sala te po niveau mon pepe fandi na au sala batute bango mo bayebi fina nga kutu beaucoup sum so beta ma petit la cause yo nini mi yo kaka yo jeudi na mardi bat bayaka nga bi fina mesa na wana pour viens na voisin nga na pese mbot abi non vraiment olongi siko ba grand calé ba fongola oza mobile alors biso tande to landa ba vie wana yango fallait ba kester ba biso to so comprendre ma musique donc to lo ba boye bozi la niekese bozi l'album stratégie changer na Paris naza na porte-parole nanga maman soko bandoko yamba yeko sala nga plaisir le bobo ayebi et ça na Paris mais arata gilen zongo pétele faut tout changer système amona na te même yo kutu yaki même ata ba musicien no ba mona na kutu na écran te ba mona na ba télé te yaka moi des musiciens pe ba longa pe da mona tanga suba comme po yo lingite bimako be équipe mikie ba no mona plus na télé ba musicien no suba mona na pe na télé te OK c'est sûr ezaka na succès ata bango ba mona ni te pour mettre yo moko karozara liboso bango babombama bango balingite ser na ngai naza na posa na lingite yo ndum to lingite nga na lingini na lingi ya nini orchestre na nga ezala na temps so orchestre nga ezala na temps soki yo musicien ozo sala promotion te ma sœur c'est pas ma faute nga kuna te moi j'ai fait mon travail c'est fini na mito nde tolo babo ba musicien na nga neti ba parfait de faire baza koni misi na soka longo orchestre na continue orchestre no au monde fanatique yo mo elandi ba tchaka point ba orchestre donc ça veut dire place à utaka elenda ko vraiment merci beaucoup à Didier Lacrosse mon comme presque na suka émission na biso to toujours wana babi oh mais non si sinon on a été la foudre vraiment vraiment la journaliste a posé toujours sur la loi à parler poser sous minute vraiment félicitations. Merci beaucoup. Vraiment un grand merci. Tout le monde m'a presque na souka émission na on est toujours là avec Didier Lacrosse, Babi la foudre, moto ba chéri. À ça toujours on a je dis aussi un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à ces moments et pourquoi pas aussi à Ramsey ya Gaillard, Babi Kilo ya Ngando ya Zaza Babi vraiment bon basi m'a permis solo ya Congo Vibration Babi Kiko et José A86. Didier Lacrosse c'est un petit mot à tous tes fans qui te suivent en ces moments et surtout au baozi la vraiment album na yo donc yo bimanyus na au baobi la vraiment nyekese ndinga mukete ponga pe na bina ki mukeme na bombi na loba on a devant caméra té donc bah c'est vraiment merci na sepel de boyambi nyekese zali pour na pesa moi 2 ans ya ko bongama pour de façon na si ça va polo tuna nango na simno siko na silisi na bandi ko larguer na suivi na promotion bon mon nga na ba chaîne presque tout plateforme ne sur téléchargement déjà tozali na osala tout na la sabino musala nga mais stratégie changé conseiller spécial vient na ngai propre à Sen Kingo ndiko na papi Kingo 75 chauffeurs bon cœur et lombe bango ba simi direction no dire pezali pichuki banda Jeffieta Jerioji Posto Doma bango 4 wana basimi makam et meri muke ba masa na nga bomwana pia yaka lokwa superviseur azoke bossa na ba oya bomwana tipo ba msuba bossa na merci Mario mon le ba chocho muke ba mais ne de meri et chocho mampuya lokwa le meri muke ba wala lelo ba tutu bazo sutuka mon frère d'enfance
Tout ça, le rabat, tu vas sauter, mais tu changes ce coup. Arrête à Guilenzon, chargé à porte-parole à Paris. Message n'a pas boyé panaye. Arsène King, grand frère en moto. Président d'honneur. Ventrier de Lukapa. Badiama tout na mabonaye. Tu vois sente Willindeke. Beni, yo ye bika kayaya. Ah, Berling na ebike. Wa danger. Petit nanga Beni Lumbu. Motema Christian Bango. Na Luanda bon mobiliser ba tutushil makaya. Na bossa nité ba massa tout wana staff tout ya sintu wana. Ko ba soutenanga. Merci toujours à Luanda. Gilles Makaya bi DJ procureur d'Afrique du Sud. Pélagie Massamba Eric était la vraie patron. Nze mon epezali. Na soko zongi si masusu. Pour le bobo s'appelle makazi na nyakese. Ba bengi na kisasa ba bitozo bina yo. Ba boka ki côté moko to yoka na kitenga bien, on comprend bien. Donc Blaise, c'est une mère. Mère, c'est tout fait. Ma banque faut singa ke oyokani. Yate ke ma banque bazo bomba yo. Bah ok, bon on a 4e, 5, 6, 17e chanson. Après, yo sali bango fête. C'est que ça rêve. Alors biso ça ba to en attend. To signer un mango et puis to bien. Na ça bon le 13 juillet na stade. Il y a Imika, boye belé place à 40 000 places. Après on a to bête la bango 20 mai. Banakin, bana monde entier. 40 000 places au Coca. C'est un ngai. Nazala mystère. Na bangelinde. Na beta double. Pas zoaka caméra pembi liboso. Ngate. Na sali makambo yo. Na beta double Venise. Na zelaki bango. Na moni lokola bazo beta stade te. Nazo beta stade. Yana bina bandi bino na Imika. Obi Imika. Place vient na de la forêt. Ma beta 40 000 places. Place Marie pour la beta. Place Nana beta. Premier concert nous sommes maison à Imika. Après on pour toujours autorisation. On a besoin de beta en juin. Vient de Gimbuta dans un petit la cause c'est là. Mais aussi to côté comme en octobre. Ba autorisé pour to beta dans stade Imika le 13 février oyo. Ba tout bazo la nanga. Beau soutenir Didier Lacoste et frère Nabino, je me débrouille. So au monde na lobi ma belle émission pour excuser. Pour nga na za mission bo sembo na linga ko blesser mututé na ba parler. Mais toutefois, le feu c'est le feu, Moussala et Loba. Merci. Merci beaucoup à Didier Lacoste. C'est peut-être une invitation. Vraiment, j'ai dit merci beaucoup. J'ai dit aussi un grand merci à tous les téléspectateurs, à tous les chers internautes qui nous suivent en ce moment, comme Jolie Assongo Beligo. Jolie Assongo Balingongo Vanessa. Vraiment, merci beaucoup à Dominique Katoutoua. Et pourquoi pas aussi à Patience Katoutoua et à Chéline Zebele. Babi, Chéline Zebele. Babi, vraiment, ndeko ya moko Blaise Zebele Mobobo. Motema ya Pamela Chibaka. Dans un message à Chico, petit dans image. Donc, à la de la publicité. Les 14 tourbés dans la. C'est le message. Tourbés dans la planète. Comment on dit? Tu veux Palme Beach, Palme Beach, bureau le 14 n'a pas le Beach, babi que non Bolanda Didier Lacoste le 14 n'a pas le Beach, babi rendez-vous. Donc le 13 tu stade, le 14 n'a pas. On a ya pour na ba amourinho surtout message ça d'ailleurs comme babi pour na ba amourinho surtout rendez-vous na babi rendez-vous ya ba amouri le 14 février n'a pas le Beach na Kinshasa. Je dis aussi un grand merci à mon équipe technique qui était avec moi, pourquoi pas aussi à Ramsia Gaillard, JC Mwanda, babi Francis Waïza Diensuka les courageux. Comment ça na mère te? Mère Karaïmo. Mère Bitaraïmo. D'abord il na moi na mi fille ba bébé Ibrahim, na pesi Ephraim, Christian, bango tout bananga, ba Mandi, ba Grâce, ba Motato. Je vous aime beaucoup. Ngape na bakisi mère Bita, ngape na brosa nyoti na zongi penza mère Bita. Babi BBC Hollywood, babi 10e regard motema Ramsia Gaillard, babi oyo boy yango vandi na ndingi nae. Vraiment un grand merci à Chancel Zebo, à Pamela Bondelo et aussi à toute l'équipe technique de Congo Vibration, hein? Babi Junior Mutombo, babi Richard, hein? Na bosani pété na biki bango signaler nga mité comme yo suka ya okata mais Dieu suka les courageux pété Dieu suka les courageux pendant que bossa notre avant et monsieur suka. Je dis un grand merci à tous les spectateurs qui nous suivent en ces moments et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Je sais que vous serez pas dessus avec Vanessa Bondelo la diva babi.